Ah bien, je t'aime quand Ninda a formé Nani. Poison et l'eau, aïe l'eau, a formé Nani. Quand pour nous former Moutou, il faut avoir quelque chose à former Moutou. Azaïna ba artiste mo ba Newman ba Zamba ba ngomba ndo swatan ba pesa bana ba to ba répétition. Nga yoso ki na répétition, j'étais mon munya vandi à répéter, j'étais ma répétaka. Problème à j'étais mes que j'étais mazana aza complexé. Ah, j'étais m'ka Ninda. Asa complexé. Olobi président. Na rebandel lisusu. Marius Nkosi, coach Mbinga. Alobi que je t'aime Ninda complexé. Et le bato azaki na bango, bazaki fort ne bando soutenir. Tant bande quoi bato balongé j'étais yo mon asu j'étais. Auto sa nine, to comme nine. Aibi ma mort salate. Bato azolo belanza complexe d'infériorité parce qu'aibi que son a touché Miraye ça za combo. Donc Mireille a banda président na katote c'est que aoluka afula mana sima na bango donc so atangi komba yesa et pc makambo azamba problème expression faciale corporelle et puis makambo na lo bana habité soyez bien parce que biso to sala art dramatique na habité soya sala maboke. Mais il y a une différence entre art dramatique na maboke kende tourner définition ndeo tourner botam so tourner batu ba ebisa ya comment ngwa tanga mutu. Ça dit je t'aime quand Ninda tika complexe. Gabriel Bolembo za combo. Mama Top za combo. Surtout Gabriel écoute abikutu yekutu. Wana yem tati bon. Donc Gabriel Bolembo faut comprendre que je t'aime quand Ninda za posa tango komi film bengi epé. Ye kandara pona nini Gabriel aboya ki pe balinga mwana ye ya linga bana batutie. Ye abaki so ba chetemba na ba preuve que Gabriel abimana bana mike Gabriel akanga bana batamike ba notage Gabriel asala parce que comme je t'aime quand Ninda na landa ki epé. Bon na ba te so ezani na landa ki epé na mona finga ngai epé. Oh na mona pas finga ngai yo non moi mo bo so te kara pétrole su nini lo mo bo lo mo mon président te kara pétrole ebisanga tena ya rozwa tena charata na fogan. Donc voilà donc soit artiste a na ba produit au moins ba Mireille wana ba to na tanga wana et ça soit les qui a ba extrait na l'équipe na TV parce que j'étais na mona ata ya ba raté asa film ngo wapi. Hein donc c'est dégueulasse. Oh c'est aberrant. Au moins mon lobby ça moi ba gros moment la ratam so tout na et ça moi problème pour ba que tout so pétant les cabanes de wa nana otuna je t'aime Kaninda l'homme du moment ngam na pierre kombo na ba gros mot au président bimisi et pas et kotate là bien aberrant ka ça beurre té c'est et l'eau ka ça beurre et l'eau. Salut fidèles chers internet partout que vous êtes dans le monde, c'est bien moi Marley la Tortira autrement dit 1000 couronnes invité ça. Oui, merci beaucoup à vous abonnez Nabison surtout à Idéologie TV. Merci beaucoup à mon papa hein? Papa formateur David Ewembe vitesse. Aïe, grâce à David Ewembe bomona la Tortira musa les okoba sekokoba. Merci beaucoup Nabino pe abonné Nabiso. Binonde mtubo salara musala ngwe kitoko po 100 binonde Idéologie TV ezate 100 bino Idéologie TV zo mate te veut dire binonde mtubo pesa biso makambo po lelo ba la Tortira pe ba koma boye hein la Tortira de la presse lelo pena au senti pe que la Tortira pa pesa makambo grâce na bino ba bonné na biso nde botala biso ba critique na bino pe ngonde salara ke la Tortira musala école pour ceux qui bino bolobité moi peut biso to améliorer na kata musala ngo izate. Merci beaucoup na bino ba abonné na biso surtout Idéologie TV vous continuer à s'abonner massivement vous continuer à partager ba émission na biso et ça la bien et pourquoi pas na équipe Mobimba tant na lo ba équipe Mobimba Idéologie TV na mona dia ba Patrick Mash wana bureau mutu de moi yenda simbi Mash pour mona la Tortira ngela ngeli na lola c'est Patrick Machia président Matembele mikolonga na benge Chinarambo yende pena mututala en direct ya Belgique donc wana papa nanga motema format moi na grâce na yeli susunde la Tortira a kol sara musala ayena ngosko na bandinga presse. Merci aussi à mon padrin chéri balobi garça wenge tonton moro bien boss moya gondo dollar pour tout star à gondo mon bal moya nzoto mikie ya minyo ya bogar pas dit on ngai ya monter ma garçon wenge ba gros bisous na papa et pourquoi pas na wenge mo bimba na pesi bino ba gros bisous un grand bisou aussi à mon papa chéri balobi abotami lelo
on a vieux monte sur la bien à sur sa petite sœur na bien babi héritier von madouche congolaise joyeux anniversaire na yo yaya babota makaka pe ba feta kaka on ne sait jamais lelo la tortilla aye lisusu to lobela kaka makamba on ezala comme d'habitude toza to lobela théâtre congolais na kati ya Luanda na kati ya Angola ekomi mbilinga pourquoi pona nini barter na batrice congolaise o bazana kati ya Luanda bazoyokana te bazowelela nini eloko nini ezo marché te entre bango bandeko po baza famille bango surtout baosala mosala moko me ka bango so bakomo fingana ka bango so bakomi kolobana ba mabe o aleki afingi muninga o aleki a critiquer muninga voilà et sa propriété naza ana moko ya ba acteur comédien pe yé pas à président azana groupe né to yeba carrière né après to kota siko na sux après to kota siko na mozindo to yeba pona nini pe bazo wela nini yango nani yango atembongo anje po babanda ko finga na boye biso pe loka to linga na biso bongo na kende ko luka ye président Marius Mirolo ba obenga ye Mopao Kofi Olomide président Botard. Boa tarde. La torture vitesse, non? Vitesse. La couronne est belle, non? Qui va tirer en haut, en tout cas couronne. Donc, naïlo belina et salelina, le lengan au carrément différence à moi, mon est belle. Donc, en tout cas, je veux bien, Dieu fait grâce. Donc, Marius Nko, c'est jeune David, donc, yeah. Coach Ambinga. Kofi Olomide. Non, nazoka va tuer Bobinga, ngana yebi déjà que président comment na Kofi Olomide. Charisme. Kofi Olomide mutu mwaza charisme, mutu mwaza sage, intelligent, aza mutu mwa créer ka actualité, aza mutu moko aza na lignée na ye, aza mutu moko aza na bandenge moko ya nango déjà tika na musique. Faut elo moi si na ba mbongo na c'est que président Migolo kwanza fort baninga ba opela na confinement mais président yo komi na homo pa c'est que ozana loko. Nzamba osa grâce. On est là. Et qui est bien, hein? Tokos net na film. Dena bibo na sumuki. Po ba senga so bi tokos mo na pasteur a sumuki na sumuki. Qui mo na pasteur no peto bomba. Voilà, Balandia Idéologie TV abonné na biso toza na président Jeune David. Président tolingi to yeba o mukie, ba abonné à Idéologie TV ba yeba président ba o ba yebité, ba yeba président, ba yeba groupe na yo et puis musala na ezo marché comment? Ouais, Marius Nko, c'est jeune David. Chouchou mité magnon seza kozoka mobala 1m83. Wow. Donc nzamba kila biso misato, moko kufa Michael Jackson. Moko azobe la coronavirus, moko ngayo naza. Donc c'est il faut profiter na iloko ezapa na ngana monde art. Donc voilà, mutazanga papa na maman na monde art. Imayo moko liyebo. Na bimanga moko na ndenge ba théâtre ba église, voilà ndenge zalaka. Après un temps yo sala que ndé na ngola tu okuta na président Caleb. Tu es intégrer groupe il y a président Caleb de travailler ensemble après voilà tant à zone une vision ya tika kiloko ezaki yangote bon nga longwa kinanga lena longwe ba ndeko mususu bana mai ba Aurore nge itala ba papa chéri ba Saint-Tiche Bonyanga ba Cédric Batoba ba yepo to meko ko changer vision biso tozali nango voilà yango to tiaka espérance à mayor donc groupe ezo évoluer tozana to travailler tozo bosser puis voilà. Groupe a évolué. Marius, Jeune David, Yondem Toza, président et groupe. Voilà. Ouais, les leaders chiefs du groupe et puis les visionnaires du groupe Espérance. Yondem Toza Kumbabor. Comment on est ça bien? Ngandem na Kumba Marambo. Donc ngandem naza parmi les cofondateurs et puis naza leader où il y a groupe Espérance Samayor. Donc depuis to bandati le notre kabona pété na papa chéri. Ige papa chéri garçon propre artiste patron abeta matolote. On artiste patron, on a mutu de moi papa chéri babi artiste patron. On a bandé ko boya qui patron et mettre la torture pour sentir que aux alara artiste patron. Voilà président quand nous auto lobaké yo moro leader à groupe donc autant on mono leader à groupe non mon moko papa de moi président Matembele Chinarambo Ototombe en direct de Belgique mais 3 jours à Paris oui à Paris bah bon séjour à toi mon frère il y a bien mes compadres voilà bien on a bino bangolette ah kasi quand ça bino balanga menzoka ya ba mona keto ba complexité
Voilà, président Skoto et le groupe, ils ont évolué comment on a quatre confinement, répétition et puis tournage, ils ont continué. Non, on a un confinement, une répétition, tout le tournage, gag, et puis spectacle, les gens qui freinent, toujours travailler dans le tournage, film, ils ont continué sur YouTube, puis voilà, tout travail dans le dans trop YouTube, quand on CD, pendant si là. Non, CD jusque là, en tout cas, non, nous t'es pour CD, ceux qui vont salir CD. Bon, vision na biso na bande comme ça différent, on moni ba benga Koffi Olomide. Donc na sens nini. Tant ba sali CD ke tembola tam na kikolo akete ka so itam susu wapi. Mais biso tant to sali CD to créer spectacle to ketam su na salle tam so ya na tudilo. Le président matembela ndo sala. Balé bina. Vous créer spectacle balé, vous bengi si ba invité, vous te ki disque ndé sala. Mais ça te que na kenda ki place mola te ki disque ke kuna ba fingu après ezo kiti ça, bazo comprendre pété na valeur. Il y a artiste et puis tel kaka. Nous savons non ils ont pas après. Ngamona moi non pena za artiste. Mais yo yebi. Mamna lo ba yo za témoin et puis yo boyango temps. Bina balé trop. Bina balé trop yango bina. Mon papa David Wemba ndimate ke na bina makasi. Mon frère David Wembe yo yebi masoto betara abina balé trop et puis yango mona nzoto pete nzoto salade. Ya. Merci beaucoup, Président Marius Koffi Olomide. Si on a minute confinement, répéter ça là qui stoppé et puis tournage mais tournage besoin continuer comme ça là voilà. Tout ça déjà na histoire au eza préso bima ya groupe pena ya président au 42 to lo babanzonzing babengi OK au participer to na groupe bino mo pe Espérance Mayor bozane lo na bino bo sala. Mais normalement film en union surtout ça là que na ndinga pour nzonzing za ko sangana. Jamais tout ça la filmé tam sou bandi bino moko bo silisi tam sou bo invité mutalibanda une fois bo bengi 2-3 personnes et comme Jan Zonzing non na sens que ce qui est pena œuvre ya groupe na yo moko Espérance Mayor to ozo kende kaka ba participation ndingi zalara étoile ya bengi si yo mira esa bengi sonde bo pesa na moi sangi wana. OK non ba filmé na biso jeux après ezo bima les secrets de Marius Kalaté zo bima to travail ya Kala président na yo ka titre Kala non les secrets de Marius auto travaillera Kala wana ezana bandeko. En fait, ils ont filmé mon pèse un titre mususu. Lenga na ko intégrer groupe na ba tout ça na ba DJ ba Christian Kitoko ba DJ plage ma bi mikolo fiango o pesa makambu na mikolo aza DJ plage ma ba gros bisous na yo concert nanga ye pa zonge lisango ba bito signer ga mondango e kendara ndengwana donc ce que série wana ils titre mususu lenga na ye. L'un a sali, bon, l'un a incarné, Nazar acteur principal, voilà. Après, on a qui titre en les secrets de Marius. Si le film en qui n'a bien été par rapport à la vision pour Tokabouanara. Alors on a qu'aux base kaka histoire. Après on a développé ma moussou. Dans ce tel on a que ça titre mais conception il y a histoire ça en côté. Déjà blanc monsieur ça on a un émission bah film à 180 degrés. Nazo émission film tout les secrets de Marius, tout un esprit des morts, tout un Angolanga, Tozana Timura dans 10 jours et puis Tozana Nzela Molai. Voilà, tout le monde qui a titre pendé ça tellement belé c'est que pendant groupe ça musalasko président. Wana de atolobi batu de abayebio, batu de abamon ba o bayebi. Pour botala na déjà partout, surtout YouTube et comment la vitesse dans donc et loko eza a epanzani monde en tetam su koto yo yeba te ko comment to rende de o comment on est ngala tortira mikolo na te ki face président surtout yo na bisio ermo bat musuba na ba mi kilo ka ba ye kaka wana nga o ye ko on do bina balo nga bi ye abi oza TV voilà oza TV le bina ngo mon papa opena papa opena papa nga donc na monde a ba on ba simba la tortira wana serana ba bien nga M Ferrari micro serana na Ferrari bongo ba comment est-ce que ebele na mamba mo bomo na Ferrari na pesi bango voilà ce que président to megana ko lobela na monde yango ya théâtre kabino batu sekisaka biso tofai na ndako moche mwa mama étoile moche miraesa moche président Marius atozalaki na mwa stress mo boye donc ekoti somba mo resengo oseki pe ozwi leçon po balobaka artiste aza éducateur en masse parce que par rapport ya obino boko mosala par rapport ya makambo boko mo memelango trop rancune trop kofingana finalement bozo wela kaka nini po to landeli penza ba ko finga mamoko yoto bima wa mikolo donc ti siko facilité
Dabamsi ba komi na bango bazana bango na ba actualité donc au finga oyo ba rendre bango epesi bango ba actualité ça bango bien parce que en tant que yo posa na kati ya monde yango yo posa ndeko na bango za mieux placé ko expliquer biso bozo wela nini moi si Janice Pembe Janice Pemba donc il y a na Saint-Étienne donc petite sœur Miminzita. Donc on a mis tout cet Étienne et Ningana pour baby déjà que Marusco Sazolene c'est bon on a idéologie TV et monter ma gradi pongo donc toujours la nini nga ndeti nga na okamwa là zo ba mo nga nazo ebate nanya ngwana juste ba nani nga na otanga na kombo ponga na la torture na likambo na moto te la 1000 couronnes mikolo na vitesse ai so na lo vitesse boy na ebi ke mon cameraman Patrick marche ça ke garçon ya linga boy mikolo même Patrick image faut comprendre ça banani ponga ndeza na oyeba oyika tu ni biso nanga président eza na ngelo ka sika te eza lo ka bomba te ozana kati ya monde wana poneti nga c'est chroniqueuse mobo ana rando na fi mobo ba o finga na ba o lega na télé ba o palolana som ta tuninga na lo bamba mo OK eza intel na intel bangonde ba wela po na zana kati makama on a mieux placé à expliquer président za kati président oyebi et loko nini ezotambola te entre Miraesa na président je t'aime ah OK Miraesa tout ça ini dernièrement Miraesa za pepele président je t'aime pe na mona qui est siko en actualité mikolo a bien en actualité ta lobby te ngam na pesa comme l'homme du moment ya lo bazan actualité ndene par rapport à kasi mikolo a trop TV kaye trop TV au lobby ne koto ya Luki David pe OK côté msoute idéologie TV ka non mais ce que problème est ça que cause trop TV o lekina TV OK lo ba nini parce que nous passons dans la télé pour communiquer quelque chose. Parce qu'il y a actualité, on peut dire que c'est l'homme du moment. Il faut qu'il y ait nini. Parce que trop TV il y a nini. Je sais pas comment on y batté. On est en parle là-bas. On va en là-bas. Ma camion sauter en quoi ça? Parle là-bas nani. On parle là-bas. Tout à théâtre. Abi surtout ba maman ba ota kin. Attends qui bien. Miraesa. Donc surtout pendant yena Miraesa te président ça non. Ba où est la nini? Donc tout ça na ba on mi ba le Miraesa na jeté bazo où est là nini? Non, mais le problème est que je t'aime Tindingazana, président je t'aime Kaninda, Fachi Béton, Aotalanganda Zara. Pour nous, là où il y a que Marius Mtali, il faut vendre la pinza tala bien. Aza bonné na biso idéologie TV. Voilà. Je t'aime Kaninda na landa qui est bon, on a battu sur les années. Na landa qui est na mona finga ngaipe. Oh, na mona pas finga ngayo non moi mo soit te kara pétrole sur nini lo mo boy blo mo bon président te kara pétrole e bisanga tena ya rozwa tena charata na fogan mi ba fogan pétrole pesa soutenir charata na nini o to na tumbela ta pêche non kasi pétrole donc ça li pétrolier te or que là on a sepelé pour comprendre qu'il n'a pas homme d'affaires vous les pétroliers homme d'affaires parce que biso tant le président Matembela bi mamna luba problème à jeter mes que jeter mazana aza complexé ah je t'aime Kaninda asa complexé olobi président na rebandel lisusu Marius Nkosi coach Minga alobi que je t'aime Kaninda complexé et le ça je t'aime ça complexe ba téléspectateur la torturate ngate président Marius Mtalobi que je t'aime président je t'aime au mikolo ba bengé l'homme du moment en actualité asa complexé parce que asa complexé par rapport à nini complexé na nani président tête à bord problème à jeter mes a complexe à jeter mes a par rapport à azomona pour na mona qui a lobé la top a lobé Gabriel a lobé Miraesa et puis azol 500 mois ba te belé belé alobi ba mama na tout ba utakin ba yaka pona kosala kindumba kosala sabana ba tukindumba ba sala ba makamna ba mabe non bon je t'aime de pas utakin na yo a salanine yo bengé complexe asa complexe c'est l'autre je t'aime so total et lo ngana lo bara problème ça fo ndima mutu na mamusu so sala ngana bande ko betla je t'aime maboko tango aleka 4 ans na RTVS 1 ça dit total la film je t'aime ezoleka mais problème c'est que bato azaki na bango bazaki fort nde bando soutenir tant bande ko bato balongwe je t'aime yo mona so je t'aime auto ça nini to koma nini aibi mambo salate bato azolobela ça complexe d'infériorité parce qu'aibi que son a touché Mirae ça za combo donc Mireille abanda président na katote c'est que aoluka afula mana sima na bango donc so atangi kombo yesa et PC makam olingolo ba bongo kombo top otanga kombo Gabriel otanga kombo Mireille et ça pour que son atangi kombo mama top mama Olive Lemba moningai
Mais oui, pour ce moni maman top moni maman Olive Lembe. Oh. Mais je te jure, ce moni Olobeli Gabriel, Olobeli Azandro Olobeli Merci Johnson. Oh. Mais je te jure, baza bato ba Zambe. Bato ba défendre Ara Congo. Et ça ba blo oboya ta. Oui oui. Je te jure, telanga sali film, na juna komi film na kati ya conception film batel bamoni mama top bamoni vie bamoni nani bamoni Sundiata bamoni ndeko na biso ba vie de loin. Mais je te jure, on dit matin niveau film on était comme là. Donc c'est que baza batu moko faut qu'on honorer, faut payer ça en considération. Ça dit je t'aime quand Nindatika complexe. Gabriel Bolembo baza combo. Mama top baza combo. Surtout Gabriel écoute abikutu yekutu. On aime tati bon. Donc Gabriel Bolembo faut comprendre que je t'aime quand Ninaza pour ça tant comme film bengi épée. Ye kandara pona nini Gabriel aboya ki pe balinga mwana ye ya linga bana batutie. Il y a ça ba preuve. Ah? Ça ba preuve mambo lo ba. Abaki so ba chetemba na ba preuve que Gabriel abimana bana mike Gabriel akanga bana batamike ba notage Gabriel asala parce que comme une tour à mwana ye apelisi yango abimisi maseke po ani balinga mwana ye ko finga Diana fort. Yango pepe c'est président je t'aime quand les rappeurs à travailler. Non, à travailler nini loro nini. Problème ça fingit. Qu'est-ce qu'on fait? On faut finga wana et ça abino bien. Je t'aime quand nos ara responsables ndena yo karato. Ça banat. Oleki na TV ba no finga no bo finga bi ko tala tata mukolo na mane fois pembe o finga. C'est honteux. Ça fait mal de fois. Oyep nozo finga Gabriel Bolembo mama top ba to kombo. Solo la rarati au solo il bien non top Tibo Sara ba filmer wana botianga pe na casting Marius Tibo Sara ba filmer botianga na casting président lobby non na benga je t'aime na film na nga été pourquoi parce qu'il y a un problème en jeu, un problème avec expression faciale, un problème avec expression. Mon papa David Ewembe tama comme la tortura lokinzambe un problème d'expression faciale corporelle et puis ma ramona le banabité soyez bien parce que biso to sala art dramatique n'habité soyez sala maboke. Oh. Mais il y a une différence entre art dramatique et maboke. Kende tourner définition. Ndeo tourner botam so tourner batu ba ebisaya comment ngata mutu. Maramana sote ah. Oh. Cause artiste c'est un état d'esprit. Vous comprenez? Donc mon frère, je t'aime Kaninda zongela qui manager Ozara nango ya ba musicien bazali na Congo, yango nde sala yo susu. Donc voilà, conseil na repesi yango. Te ye utalingane conseil to monika tanga esila arobenga soka benge wembe telelo lobi ye auzala ye pe ye zala bongwa tic tac ye pe na betaka tic tac lobi na 12 tito comme na 30 aye président je t'aime Kaninda kokota lisusu makambo ngana président Caleb Tukeba na te akota pe toucher ki pe makasi hein oui na tel yango je t'aime Kaninda komeka suko kota mama Marius na président Caleb Tukeba na te à Sinark international parce que ayebi bakati na bisote moi j'ai les temps avant na président Caleb na yebi pourquoi na lobai on a quoi ko loba et puis voilà na minute au président Caleb a un problème na kin a un problème na Elise Saloum oui bien alors siko to loba nini tout peut ça conseil Elise Saloum yo yebi Elise Saloum wana tiens assez président Caleb en tout cas bon ils sont dans la famille bo solon dans la famille c'est comme si dans encore pépé président Caleb pour yeba ba lega rara pour na mama mbongo c'est comme si quand on président Caleb sola bien te yango ba ba ya na ngomba mona presse. Ah non, je ne crois pas. Donc ça ils sont dans la famille. Est-ce que ça va bon vraiment ça sûr ça va bon. Mam so ezandeni, au moins ngande tout ça boyena. Ezalaka pe bongo na Naomi Barcelone. Mbonga voyage à Naomi Barcelone na moi na président Caleb Alexandre bongo. Il paraît fallait qu'il a faire voyager bango ba pesa maram surtout na maboka président Caleb ba mbongo maram surtout Barcelone mbali na za na poto bino ba artiste boyebi. Marambango il est ka bongo mbongo na eti lelo quand na bima na monde ngo na za na landela bino hein bongo Barcelone est-ce que Caleb Tukeba na Zaragang hein ba tout ba gens c'est belé au mani à voyager aux hommes que peut ça pas président Caleb ndeni pour ni boluki la président Caleb maram ngaso na lo la président Caleb pour toi na lignée na biso ya maram na biso je t'aime quand il n'ose plus ce qu'on est à déborder qui bongo surtout pas mira et sana na Gabriel Bolembo atake ndeko na bango tango talaki yango otalike te opena bazo leze wana o bazo finga ba mafinga ne surtout ya nkele ya salite wana tango bande ko talango na siro bandela ki yango ata 10 fois o soit aussi c'était peso mba mokanda o mona ki yango ndenge nini agissement dans la ministre tango ka otalaki émission yango après avoir ko finga pas fingi l'émission moko te
mission belé parce que président tango bande ko tala tala mission no kota boy président fingi ozong saboy j'étais ma fingi okende boy j'étais ma fingi obanda ozwango ndeni. Normalement ça qui passe est dérangeant qui parce que normalement nous sommes une famille et ça la famille de mon angwana ngana auto kutela na auto kufela tanti na tata mwasi mona presque bango tout bayaki na batu mususu yebite na batu mususu kututi akati omoni ki bazaki présent baye pour donc ça dit que lela na yo ensemble série nazika kana moto même je t'aime quand ninda bayakati mais est-ce que comment na niveau ana ya ko lobela bande ko no mabeka bongo pourquoi yo benge complexé yo lobby o benge complexé c'est complexe d'infériorité ce qui est payé. Soit il y a pas un problème l'habité sur la fingi ton mabe na sumukita ya lingane bongote non mais aza mutu faut yo ka conseil o linga bongote pourquoi po yo nani mela mabanga mo lobi peke ayebo jouer te mutazaki azana groupe na ye ayebo jouer te président ko jouer za nino monde to sa boete to jouer na biso mais ce que art ezana ba règle nango ce que problème ba règle wana yango yende ayebité un président ana groupe a formé bana président le rôle je t'aime a formé banane azana groupe tango azana groupe a formé banat biso ba mateme la forma ba la tortira a forma ba déjà a forma ba te belé ba bobette a forma ba ziko excusez président azana groupe forma pe bana ah bien je t'aime kaninda a formé nani poison elo ayebelo ta formé nani quand pour nous former mutu il faut avoir quelque chose au former mutu azaina ba artiste mo ba newman ba zamba bango ba ndozo attend ba pesa bana ba to ba répétition nga yo so kena répétition j'étais mon munya vandi à répéter j'étais ma répétaka vous comprenez bangana yana kutama tembela zo répéter ngana répéter c'est-à-dire quand tu as quelque chose à communiquer bah tu quelque chose toi tu n'as rien à communiquer bah tu quoi et en place non ba ki ayebi eloko wana te norme nango angwana donc avec beaucoup de respect na conseil na pe ça y est comme kasuko lobela Gabriel te mama top to ba mires osa loroté je t'aime kaninda comme kasuko toucher bande konate parce que bangonde baza ba to ba ya liboso et puis je t'aime azara suki manager musicien mon na Congo ah bon mais je te jure ce qui a nani ba te on dirait sérieusement pas ba no même la pouloulou bilamba na ba tournage ndena mais je te jure yebise que Marius Nko marambozo loba cuisse de poulet azoyoka est-ce que marambo loba penoza sir en tout cas ngai na pesi cuisse de poulet ba bisou vrai chéri mon pende Lisa la queen na pesi cuisse de poulet bisou encore une fois aboya hydroquinone sans hydroquinone et puis nom du premier je salue encore une fois merci beaucoup kasi yemta luka ba makambo moni ko matiboye nazo soti makambo yinda ko matiboye non dit ah wana papa nango lukele su makambo ngoko ete su makambo serona ba betara jetem pona nini pona non dit nazo ebiso na lo na TV donc voilà donc je t'aime kanine en tout cas na yeba os invité à te préparer spectacle à munene mutayebi na makambo te bino parce que bo lukela ka jetem makambo mutu lobi ka yebi ko jouer te ana be expression te ayebe lote parce que bo bengise na makambo na bino po yo sani ka po honorer papa Takinga président pour na bino ba obo yebi ko jouer ya yebi te président ba comédien nyonso en Angola donc voilà yango donc toi na spectacle ça le 13 hein? Le 13 à mois prochain à Junior biso tout aux Zawana en collaboration avec Choucha Lumière na tuna ke po niabi po yé pas artiste à jouer pas vu de loin photo honoré donc Pablo ba la tortira pe photo zala bozo ba convite vous ate pourquoi donc ba chaîne tout boya bozo ba image parce qu'elle est partout dans le monde événement moto tika na on a né yango donc boya bozanga te bino tout en tout cas to ebi ke to CP la mambo important minene zawana donc voilà président dernièrement na otakoza na maman Moindo to soleil na maman Moindo pe alobele ka makambo mais maman Moindo aboya ki na eko clash aboya ki na albaki ya ofinga mutute en tant que maman mukolo apesa na eka conseil à maman Moindo c'est comme si ekota ki na ba msute po ba continuer na banka ko fingana. Non, conseil na kopé c'est ça, c'est une famille quand soili kambweza famille ba vandaka na kata famille ba problème ezala nango donc ba problème ezala nango ebele ngana lo ba mi conseil na kopé sa vie est trop courte. J'ai trop court, au moins à tous qui lobby.
tout ça lelo mais l'habitant sous nzambe ne mtaebi donc le refus a trop coûteux racheter le temps tout le cas ça moins important il y a un moment non ça ba film moi ba 30 minutes am sur la langue portugaise na langue française donc ba film ya ba langue wana esenga ba tunde tibino faut jouer pour na portugais et ça bien ba ligne on kana ba TV Zimbu pourquoi pas le kana ba nini donc au moins ming to sala ba maboki yango mais bo somani voiture ozo foot la caca ozo souffrir car et puis makele les bien ozo finga bat non ba blo wana soute ya leader à Bogar ali kabino tout na mbongo na aspect ala tara makasi non mais soza mbongo ali ça ka moi sina bana et ali ça ba tout donc voilà donc soza artiste a na ba produit au moins ba mireille wana ba to na tanga wana et ça soit les qui a ba extrait na l'équipe na TV ce que j'étais na mon ata et ba raté à ça film ngo wapi hein donc ngana se préparer en tout cas ba bloc bien ezoya ba film à 180 degrés maman ba film à ça faut au moni lobilet aux alaté ba œuvre za wapi ce que ba ndeti masala nga matembele au moni ba œuvre za ce que tatoyo ba œuvre exactement mikolo ba benganga mokako swa donc mapamboli kaka mokako swa bazo bénir kaka donc Jos Mayala ti anangai Jani Mayala na Mimi Mayala babi mokako swa toujours. Voilà président Lobi Mikolo bela ba mapamboli kande la tortira pe tatane David Wembe au PCK mapamboli mono ba tcheli loboko akendara liboso veut dire vitesse voilà na pesara makambo pokuna ba mbanda ba opese te bon ba jaloux ba lo côté voilà président ce par rapport à nous en tant que au lobby na au kebisi na au président j'étais un peu au tala moi conseil ni noko pesa par rapport à nous au ya sala pour Orlando. Conseil na opesa onde konangai tiko finga le gars bateau ba ya avant yo donc tika finga bateau wana donc ce que zo kate na web sa kadi ma double poche azwa charge na yo et puis na web sa lor mujinga bazwa charge na yo c'est-à-dire tant bazwa charge na yo ya nde bazwa charge no soye ba sombilo sopa c'est-à-dire bazwa charge na yo pe ya so ba conseil donc yango c'est important donc na web sa fait junior amorim ndeko wana je t'aime tant azo zo charge au PC Ernios Moulangi ya whisky amela zo pe charge au PC conseil donc comprendre donc président Marius ndozana obanga note makambo loba pona GTM azala mbanga moko na biso na obanga nani so ngam na yamba bango nyonso ba na kati ngola ngam na yamba bango a toza ka ngana matembele tokuta na ngola a part matembele nani ya vanga ngana koma na 2001 tout ça ba spectacle liboso to tika ba disque na ba $1000 nana tika disque à $1000 à Lamboko. Oh mais je te jure, il est pas tika ba disque Nouna, c'est vraiment pas mettre Nouna. A tika disque na combien? Ouais. Na pas encore. Disque film nini. Film né. Avec na TV 4 ans ça la nini. On moni mutu soleki, on moni ba vie na biso muyombe gauche. Tant aleki na TV ka film na vie muyombe gauche ou mais ba nani wana kufa ça. Yé na poso tala ngotina sala mais il y a yes quoi ça 4 ans na TV ni sponsor. 4 ans ni sponsor. Ça dit tu faisais de blagues. Quand tu passes à la télé, c'est pour communiquer quelque chose aux gens. Tu communiques quoi? Ton légat TV pour parler de bêtises. Il y a un appel à charge, place na sombe la koba crédit na ba nini non ngala. On l'a bien présent. Place na sombe la koba crédit na sombe la nani. Masananga je t'aime. Nani? Masananga tango la sombe ba crédit o ya tsara na téléphone na ye. Mais oui. Pour atala ta émission et où t'avais pas président ma. Nadège Momoti tango to à charge sombe le ba crédit, hein mi tango to à charge sombe le ba crédit, Jobour Mbala. Tant besoin charge ya refoute les balimbala. Voilà. Tant besoin charge au foot les bandako Alain Miezi. Papi ambassadeur le seul et l'unique les petits Ebola. Tant besoin charge on foot les pas. Les besoin faire charge au pied conseil ndeko. Ozama nde fois pembe bana ba hotel on a tevo finga batu. C'est honteux ça. C'est dégueulasse. Oh, c'est aberrant. Au moins on a lobby ça moi ba gros moment la ratam so tout na. Et ça moi problème pour ba que tout so fait temps les carabans de. Wa nana otuna. Je t'aime Kanindati, l'homme du moment. Ngam na pied comme moi. Ba gros mot au président Bimisi et pas et quoi t'es. Là bien aberrant quand ça beurre. C'est un et l'eau quand ça beurre et l'eau mon sonné.
Aïe, Idéologie TV, voilà, bien mon téléspectateurs abonnés à Idéologie TV. Je suis là avec le président Mario Sougène David. Balobi, mon qui est na kati costaud. Bino marambo luka bosili sango. Président j'étais mkanjinga. Ngala tortira ko tout mwana bata David e mbena sale lote na sara musala na pesa ka makambo mais c'est sous comme mususu na bati. Pesaye. Te mais loko Pesaye. loko ba makambo za ngo fo alongola no mabe wana pris na bati wana sa ka ke liboso. Bon, ce que pour Anito Benga qui attend à Kunzu, Olobani Makambo, il fallait qu'il y ait Oloba, on a Idéologie TV. Non, mais on peut pas même ça, ils ngambo, hein. Non, ça par rapport à la question tuninga. Nazo attend solanaït. Nazo attend solanaït. Yenda oyokate. Nazo ma bende skopo yokaka mon jeune frère. Yokaka et puis voilà, la vie est trop courte. Nzamba a sala 3 jours. Tamso e baraté 3 jours. A sala hier. Lelo na lobi koya sikoyo hier yango to lekaki lelo za pona biso lobi to ebite so to komango donc na lelo photo profiter to salara babolamu po so to leki to tiki ba trace au moins même bana no batu ba osunga bango yo ebite nzele za mulai sikoyo kaka ba mabe to kote londeni hein oyo sujet biso bebisa biso réputation donc Christophe Kapingana États-Unis ya yo ngwana na Stratford ya na Emmanuel. Tant on a quatre États-Unis, moi aussi je profite. On a fait ça, m'bote pas boss mbo, moté ma maman Rolls, on a indépendant, on a papa ya Marlin la torture na monde, on a ba opé la ngama so la torture azongela toujours, parce que la torture obima ka ba soin ouais, c'est grâce à maman Rolls hein, ba bien, boko doka. Voilà président sko opé si conseil mais na suka nango ah, au lobby li sous que ndo tindela ke ba saldu. Basombela ke ba sopa, eza un problème tesko. Non, on est en blague lol parce que blague na télé ya ebi yegutu. Ah non, ayebi ke on est en blague. Au moins ba to ta biso hermo fo ba se kaka. Ba fo ba se biso nous sommes des artistes, nous sommes des comédiens. Yetanga finga ki muto aseka ita sala ba blague ta finga ki pena tanga finga mira esa finge ya blague ta. Kasi po mona ke ayebi ligne ta za artiste ta, aza comédien ta. A complexé. Aza complexé. Vous comprenez? Aza complexé. Oh là là, voilà, président Marius Abig, président, il y a Pembe, Aza complexé. Président, tu comme nabiso presque na souka émission nabiso, peut ça conseil Moscou en général. Na bande kononya surtout au ya monde à théâtre par rapport ya makambo ozo le ka conseil nini oyo ko pesa bon. Ozala musala nzambeti. Faut bomara moto. Non, on appelle si mototin. C'est-à-dire, Bablo Moussou Zanini, le Rosa Mosen, Ndame Folobaka, oh monie, si koyo kutubo. Non, wana eza Bablo Moussou Batbando comprendre était au moins. Donc, c'est-à-dire, Moutou faut zaka parfait, faut zaka vrai. Moutara parfait zaka Christ. Vous comprenez? Moutou na vie, qu'on a parfait et simbate. Moutazara parfait zaka Christ. Moutou faut zaka vrai, zala original. Conseil non peut c'est ça, tolinga na ya solo. Bolingo to laksa tant to koufela tant to sanganaka to za rappel na ba moment misusu au sentir que on de konanga tant ba place misusu to kuna sadi to e ba ko sungana na moment ya passe na moment ya bisengo parce que on ne sait jamais nzele za mulai en tout cas ba artiste nyonso bazana Congo baza par-ci par là en tout cas bolingo fo mona na ezarato benga ngo famille. Ce problème est ça traitant dans la famille. Donc Élise Saloumou na présent j'étais présent Caleb Toukeba na bo traitant dans la famille. Famille est à Randengwana. Donc voilà et là on a quoi ça bango yango et puis tout ça pour ça tout ça va bloquer moko oyo maman bato ba libanda ba comprendre que nous sommes capables de faire ba bloko ba mona pas ba nigérien ba ouest africain ba ghanéen yango mon tolinga tout ça ba film ba 30 minutes. Il y a langue française, il y a langue portugaise. Toketi yango petam soutien na ba TV Zimbo. Po ba mona que nous sommes capables. Yango tozana pour ça ba soutien na bino ba tolola ba ben no ili les Gabonais. Hein ba Baudry Matadi ba Sanch Santou les guerriers. Voilà, et puis Sanch Bikoukou, Paul Tudilou, Nani Suna Bossani. Belé, Serge Tata Kibokolo. Serge Tata Kibokolo, Basolara. Kitoko. Basolara bien. Kitoko. Serge Tata Kibokolo. La tortuga bien solo à Kitoko. Sola bien, mon tontoana. On dit Mata sola bien, Makasi. Serge Tata Kibokolo, tu vois, pour ça, va soutien à Bino, pour na arrêter Liboso. Papier ambassadeur, on a dit au yebi, un bureau. Papier ambassadeur, les cellules uniques, donc petit Zebola. Faut aussi ça, petit Zebola. En tout cas, pour ça, va soutien à Bino, Djobour Mbala, Alain Miezi, Pablo Kin, on dit même que Bimsambongo, pour na maramba, vient à Biso Takinga. Toi, pour ça, va soutien à Bino, Boss, Mams, Julisma.
papa Mams Pedro Julisme to aposa ba soutien na bino même bato ba libanda mboka ya agence pesa nango agence pesa nango master ma tembele kande olobaki ya pona mikolonga na obenge code mondial président osakabwe ba tic-tac ko buka na te nga moni yango te ko buka na te nga mona ka ya Christelle Kapinga na mona ka ya Mimi Nzita na mona ya Cadette Talambote maman na Caprice na mona ya ba Lolo Masibu na mona ya ba Jessica Masamba so solisi o mona ndeti ya Choucha Lumière na mona o mikolo fort ya Lisa la Queen na mona et puis Lisa la Queen ingénieur Nzoko na mona siko bongo ndezaka bien au senti no kebo etant ozongi pe ba biso non ça c'est pour le travail ba moni pe musala ngo sala mais ça te ke ba oba kendaka wana ba pe bon pona musala après que mona ba kuna tonda na kwa na bando et puis voilà on va prêtre ba niso sola bien temps ba mi kilo po ba oba ya ki liboso na biso soki akei kuna la zui après akesa ne ba bêtise ba nini au mona kuna tamso ke melane ba blo wana milai ba mela. Voilà, président Pessi conseil pour les artistes et nous c'est à Obana qui n'a pas Obaza Ana Kata Luanda. N'a pas Obasala Maboke, n'a pas Obasala na biso bato sala art dramatique bino tuna pied conseil. Ya ba Maboke on desko banani. Bato sala Maboke ndeti ba Gervis, bato Maboke, on a kosi. Ba Gervis et puis na bossana en tout cas mais bonne guérison mon frère Pouloulou Mabanga. Azane Bembe hein. Mes condoléances aussi. Aza malade. Malade. Obi qui est malade. Obi malade yango. Non. Babwa kila kembasu. Oh, nga ba bisinga kaka obila. Te babwa kila kembasu. Moi j'ai de preuve et puis na mona ba image. Ça fait mal. Obwa kila mutumbasu pour anini. Voilà, chef Pouloulou Mabanga ba bonne guérison na yo. Guérison nzamba bomba yo vraiment. Obika na kombo na Yesu. Amen. Voilà, to comme na suka émission na biso Idéologie TV avec Marlène la Tortira autrement dit 1000 couronnes et vitesse kande na lobara. Musala se musala ba jalouba au cas de douleur plus ko bango kuna ba opezete bango kuna ba continuera ko doka mafute matara pour la Tortira a osaka musala la Tortira opesara magama avec mon papa chéri David Ewembe vitesse. Aïe, bafulara mwana bapesara mwana makambo po abi charge na bango ezana maboka David Ewembe poso tali Idéologie TV te okewap nulle part ailleurs donc bon continuer ko s'abonner na Idéologie TV bon continuer ko tala be émission na biso bo partager yango ka sala musala na biso et continuer ko mata. Merci beaucoup à vous ba abonner na biso Idéologie TV et pourquoi pas à notre maman chérie balobi maman Rolls na kati États-Unis motema ya boss Mbo. Aïe, Nzambe, nde ba oyanga ya motema ba parents na nga donc et pourquoi pas na Idéologie mobimba Idéologie TV mobimba na pesi bino ba gros bisous na bino ba collègue de moi na linga bino na Tina ya bino yeyo Marlène la Tortira 1000 couronnes ba bi vitesse. Merci beaucoup à papi ambassadeur à babi les sel et l'unique Zebo la club ba gros bisous na yo papa moi no yeyo ka nde to solo lagi. To sala onka bongo président olinga yeba so to sala bongo ndeni mais to sala onka bongo atikala ka bongo na kidiba to sala ka nde to yokana ki président émission na biso comme nango na suka bo continuer ko s'abonner na Idéologie TV bo continuer ko pesa makambu na biso ka nde to zo continuera bo pesa ka makambu président obwaka ba te belinga na kanitike o pesi bambote wana na bongo ko bwaka ndeni natanga ba kombo ya bato o soutenir pesi bambote normal bwaka mabanga no siko to lega nga bwaka mabanga tenga natanga ba kombo ya bato yo baza important aussi ndeti le pasteur Bruno Nkosi mon papa tapé simbote papa botanga pasteur Bruno Nkosi maman Magingo Mabaleki nangatu Arnold Delouya Manzaka Dorcas et Emerode et puis napé simbote pas richesse bokana ba bon séjour à toi et puis bon séjour na Junior Timbosi na Congo ba bon séjour na Afan des Stars Madoda donc Yananio ngai te yem toleka na pesi mbote et pas ya batu nyonso balinga ngai donc tamso na ko bossa ba kombo donc Judith Bumba na bosanité na bosanité nani susu bazé belé ba président Matembele Matembele pesi na boaki trop te ya linga bongo mikolo akoma mona poto balinga mabanga ya romane mikiliste do boara ekara mikiliste solo la bien te président Matembele na pesi mbote Ige papa chéri garçon propre na pesi mbote Tulomba kumbo ekiminga Tulomba masa mo bauta mlana papa chéri sou mikolo trop Tonga Yannick Tonga mbote na Manix Finda l'éternel na groupe Nanga Espérance à Mobimba donc voilà Carmi Tulomba
Carmi Toulomba mo grosso. Oh, Carmi Toulomba mo grosso. Moi, j'aime moi ya bien. Et puis la bien, moi muké mais. Rachel Kapembe mo grosso. Au moins, on a rendu solution. Babi Rachel Kapembe kangis mo grosso kangisanga muno reponga na teti na yoka ate pona yoka ifona mona ba œuvre babi Carmine Uloba babi garçon mo yanzo to mikie ya bogar ya bien ya propre ba gros bisous na wana la tortira pesi yoka ba mbote ndezalara et pourquoi pas à papa chéri babi jeune patron comédien mo ya boss au sara makamninga zalara. Merci beaucoup abonné à Idéologie TV pour continuer à s'abonner massivement dans site Nabiso Idéologie TV. Un grand merci aussi à mon papa David Ewembe, formateur yende coach nanga donc grâce à Ewembe de la tortira au Pesaka Makambo. Tokutani à la dernière fois. Gros bisous na Buno. Tokutani Mbalasi Mana Idéologie TV. À la prochaine. Bye.